Bonjour na balandi nyonso ya Isaac News TV, balandi na biso balanda biso vraiment de partout na pesi bino mbote esika bozali na linga bino mingi. Donc ba oyanga ba balinganga na ba obalinganga te, donc na sepelera vraiment ko ya liboso na bino tant que moi na musala pona ko panda toujours ba sango na cadre ya makambo ndezo tambola vraiment. Merci na bino, merci na confiance, merci na fidélité. Vous continuez vraiment à couper sa biso. Bobo sanate ko aimer et puis ko partager ba vidéo na biso vraiment et ça kawa autant tout le monde na bino vraiment bozo aimer, bozo partager et puis bozo commenter de ça la biso vraiment. To matisa liso musa na biso mbote na maman Rose la patronne depuis quelque part. Sponsor numéro 1, il y a émission Nanga. Mbote na papa José Yongolon simple depuis quelque part aussi. Mbote na opeli sous maman yu maman sociale na carte Autriche. Sans oublier la grande chérie Sifa. Sifa moi Sinzambe. Lo nazana la main d'or tozo sur la masolo à propos ya marambuka ya fali. Ndenge zo tambolela c'est un baloba qui basala qui donc le lot vraiment la bouche autorisée à fali pour pas la main d'or. Nazana déjà placé comme ça a déjà tout sur la main d'or déjà la main d'or bonjour. Ouais, merci na bonjour na bonjour na batutu et batuso ba monde ya to na espace ya bien qui to kuboye de soki ba na kala na biso pa ya okonza biso jiseka dima ne batu bozo mona a pena qui to ba chambre ya bien et mamno c'est de sécurité qui to ko de na pesi boss Edi Mopongo en direct de mboka libanda quoi. Yaza bena libana ya mboka li boss o asela biso loka kitoko na yolo et les boss Egi Mopongo na peso mbote bisiko zali na pesi pe batunyos a mbote na bo santé o pesa ye moko de King Fali Poupa du Cap la merveille Marabilloso El Pipe de Wolo El Pichichi El Fantasque El Mosissimo les trois Faras le miroir ya musique à Congo le numéro 1 les Moutou ya train de Moutou zo tamusa musique na biso ya Congo Afrique mo mapé monde momba parce que la main d'or yo la bouche autorisée général état-major ya ba warrior et warrior volontaire il y a des King Fali Poupa merci. Merci la main d'or de répondre à cette invitation na ngala mkola lelo vraiment na CPL. La main d'or mena monio obundara trop na makamba Fali Poupa donc oza vraiment na ba cicatrice na omba Fali ozana docteur ba cicatrice etonze be na nzoto bitumba ba marambe belozo bagarre trop na mamba Fali Poupa mais c'est comme si en considérer kaote ndé tout monde considération et pas Fali Poupa pour na monde on dirait tsaroka libanda qui ba warrior mususu wana pesi utuna ba question mingi na pesi mbotu na saga tieba une grande dame moi c'est kitoko et moi c'est moi ya bien et la pesi Irène Botuli na Janine Botuli ba vrai chérie bato ba salaranga et na pesi saga tieba mbota trop et vrai chérie Irène Botuli azali ba sero ba répondre non à question nanga ba soutenanga fort ba vrai chérie ba belle nana et considération o yozo luka Fali pour pas considérer et ça ndesiani je ne sais pas quand on parle de considération na dia na considération et pas ya aigle Fali pour pas et à considéranga déjà petit naé soda naé et na na considération et pas ya mo conception Edi Badiata ba considéranga dia ba soule kauka est victime mobimba tu comprends mon lelo. La main d'or azali jeune oyana idéologie. Quand on parle d'idéologie, les ala qui ba jeune belete bazwa qui ba idéologie on a vu lelo ya kozala peut-être la bouche autorisée parce que c'est moi on a porter parole te. On azali soda. Dege la linga nazada un fanatique ya Fali Poupa du Cap la merveille. Naza soda est victime, naza petit ya aigle. Na défendre Fali. Au monde si le lot on a ba petit Fali baya a petit Fali aza musicien ye mana ki ndenge ni mo boy a créé idéologie na ye le lopé star le lopé to on a petit aigle to on a ba petit belé ba bima bango ba bimi ya kilelo ngana bandi ko bundela Fali ya kala ozo comprendre nga bando fundela ko bundela Fali ya kala na bundela Fali de babitumba na ba guerre na kota déjà. Ils ont pour na Fali pour na défendre Fali pour pas ça intérêt. Il y a ça intérêt et c'est ça.
dès que il fallait la main d'or a fallu ça intérêt ont très bien mais ils en a bateau bayar pas fallu considération des considérations total petit fali c'est comme ça qu'on considérer et pas fali pour pas parce que au monde a petit fali ba poster même na ba page yo za ba cicatrice na concert à kutu to ki no bobunda ki déjà na oka ke ba bundisa ki na concert non mais pas concert na biso mutamu sangana eza concert na biso babi obunda ki babi la mer d'or ba panza ki to ebité ceux qui obomba wana ya ba jaloux bat baloba bongo na opesa mino ba image mona et ni na no calmer ba wario bo tia image ni na calmer ba wario ba za la calme et ni na tamona na stade dès que on sala toujours boulot et petit Fally azali nga aza musicien te nga na petit Fally toza différent moi je suis pas musicien petit Fally aza petit nanga azana ayana stratégie na ye yembeli na ye lelo presa posta mutu nyonso ba petit aigle ba posta bango bongo yo guys fallait posta nga papa mba tout le monde a vraiment te hein il fallait poster faut kota déjà nga ba posta nga de papa mba les émissions tout na sala ba posta ngo ba émission tout ya vie on a sala ba posta ngo tout le marketing na sala kokine bazanu kokine mama tete ko sala ba promotion ba posta ngo déjà vous comprenez et biso to ya e pas ya Fally ça intérêt to ya de un ko soutenir artiste ko bois que les ba flair ko loba makama malam o Fally pour pas au sala vous comprenez OK congolais ozo soutenir Fally pour pas pourquoi pas faire Egola pourquoi pas Fabregas Maestro Wata et bon peut ça fierté à Congo est-ce que ton bino bolobaka Fally ba wario bolobaka mingi Fally a ça fierté à Congo mais toza ba musicien pe belé na Congo ba ça fierté à Congo ka Fally pour pater yoza congolais oza musicien te soutenir pe Wata Fabregas c'est ça la pe bien pour bazaka ba frère bangoto to soutenir ba musicien o ba sala musala bien ba o ba ben polité ba ba za moins logique ba OK to soutenir album et betaka ana succès album et betaka ana orchestre bien ana toilette indirectement va basé belé félicitations à Héritier Watanabe Goka Motona Tembe mona ya le roi de la forêt a beta le 25 décembre na PC Bambote Goka Motona Tembe pe naza venanga na PC Bambote félicitations à Robin Mundibu abuka ki Angolais zaki tombé à tombeau félicitations à Mundibs papa yoyo et ngola peneza ki tombé félicitations à Gezima Wete ou ya sa musique ya kitoko bina filé full boss a beta le 2 les 13 coups je pense les 13 hein le 13 les 13 cas à moi je pense qu'il y a les 13 à moi a beta bon je pense na Brazzaville azana concert wana azana succès na yi osa musala kitoko mais batbayi baka qui ça na numéro 1 na bango le miroir ya musique ya ça son lelo tant on ba Fally pour pasali aza remplacer Jésus batbabo ya raté tant on ba Fally pour pasali number 1 conquérant na ina Congo aza raté batbabo ya raté tant on ba Fally pour pasali mutu ya train azali mutu ya train yene mutazo kumba ba musicien nyonso ya Congo na macharamote mais à la bonne est-ce qu'il fallait pour pas capable de kumba pe ba vena biso papa chéri aza capable pe okumba ba faire Egola capable okumba ba Weranson donc yo lo ba déjà bongo ba ke avant Fally pour pas à la ba grand na pe bazala ba sala pe succès mo ya grave le moko lelo na pesi le roi de la forêt Igwe Mbota trop Koffi Olomide Jibem Piana ba Félix Oazé quoi ba tutu o ba sala musique ya kitoko oyo lelo ba sala banzila basala ou esenga basala mais actuellement quand on parle lelo banda wendo si lelo de Fally aza numéro 1 banda wendo ti lelo c'est que nié ba vie na biso na lobi respect pour na ba fête respect pour na bango mais na kata masolo ngo c'est comme so tende Fally numéro 1 oui na bi ke na kilelo non na kilelo na actualité lelo banda wendo si lelo numéro 1 na bango c'est Fally le Maïken d'Afrique le international lelo to mona ba star ya monde na ba o ba sala cinéma na ba journaliste mineni na ba musicien mineni ya ba star ba poster Fally ba poster concert ya stade p na ba TV5 monde na ba chaîne internationale monde ba solo be la Fally pour pas to robet la Fally maboro te to bete Fally Fally a yeso siko to bete la Fally maboro te
parce que moutaza misé congolais oza faire tamboka pour ni Congo to na ba jaloux moi trop. Mais boloba ki likamba retournement beaucoup retourner stade mais to mona ki yango te retourner stade wana to retourner stade wana pe et rozala moni stade nde to beti wongo to pesi batu devoir bato to pesi devoir bato ba manka fali bato fali de 1 to pesi orchestre Gen 7 devoir to pesi Fabregas devoir to pesi innocent devoir to pesi bango nyonso ba devoir bato omoni opesi pe wata devoir parce que wata pas obeta le 25 wata obeta concert na ye aotonisa aosala ya minene na pesi aosala ya minene yora ce qu'on a absolument moko Nathalie musicien na biso moko ya mboka fait rigoler loba na ni moi sala conférence moi sala on abi yati na rabatu ba fingaka aza atina ba finga ba musicien te yatina ba porte parole te ba musicien ba finga falite mais comment na yo bi otina bango te mais comment na Marc House o azali porte parole et orchestre na yo aleka na TV aloba ke soki fala toni si stade a otika la mutakala et formation wana aleka on a ba chaîne bela loba yo patron oui toyoka yo patron na oyebi Bogard de la Prince il passe à la télé pour au finga fali moi je pense ngana rôle la TV pour na finga ferité ozo finga et des gens tant on loba des gens non bon ça langage na rôle la TV pour na finga ferité na rôle la TV pour na finga ba Fabregas TB ba innocent mais so na lobi ke fala l'équipe bango eza ko finga te ezali na ndenge pesi bango devoir bo pesi bango devoir c'est devoir auto pesi na stade pe stade na to banda ko beta pesi ka pona 3 personnes na bi pona ba musicien ba finga ra fali si télé biso de yo tangi à 3 mais ba misusu bazali en général na ba vie o ba finga fali o ba finga fali ti lelo ba vie o ba critique fali ti lelo na ba musicien ba critique fali ti lelo ndeto pe bango devoir fallait ça na porter parole na victimité ou ya les caractères pour finir les battu fallait pour papa tina muta les caractères pour finir les mutu so qui na lobi ke fallait ipupa aleki tous les musiciens congolais au fingate et ça actuellement pour ça na succès parce que ça aigle na moni ba pasteur mo ba zoba ba pasteur mo bazanga ta sens ba pasteur mo boy ko les TV ko sala ba marketing na kombo ya fali ya mabe pona nini te ndenge nzambe mais pardon na ekimanga pona nini te bino ba pasteur wana boleka pe après ba pasteur na baleki na ba TV ba sangani na ba musicien congolais ba musicien ba financer mbongo epa na bango ba sala ba émission po ba lobaka mambu ya ba fali ya mabe ke kotia boy eza satana aigle azalindo ki tout ça tout c'est bon tout biso to pona fali to ninga la kisnae to ninga ne fala za bongo siko bino ba pasteur ngo nzamba la kisi bino te mukolo guerre ya est aussi là neti zela s'il te plaît bande kona biso ba okufa makilezo tanga to na passe na bango bino ba prophète ya miyibi obole ka TV nzambe ala kisa bino te ke mukolo nini este mukonini este guerre aussi là boya wana ka pona komba fali bomoni fali ba bloka tsaka wana se manji fali bomoni akoma na ba niveau mususu ba mise congolais belé a botangi ba komona ba onte bino bozaka pona fali fala beti en ça la carrière n'est bien fala za na succès na e fala za na leoza tala na vie est-ce que la main d'or c'est normal pasteur Denis Les au hasard prophète de la nation, l'homme de fer, de fire, hein, à soutenir Fally Ipupa, à pasteur, comment on soutenir musicien Moko, Azo? Merci, je comprends la question. Je pense que est-ce que Fally n'est pas bon? À Satan. Est-ce que Fally, bon, on a rien pour moi comme. Mais ça moi pas si pour moi na pasteur à côté de musicien, hein. Fallait aller mouton nzamba créer on a paix ma vie muta créer Fally c'est notre succès a Fally nzambe ne muta payer kobonga ya Fally ezali nzambe
nyonso fala komi lelo eza nzambe ni moto aorganizaki yango bosakana na nzambe te bapaster oyo ya vrai oyo baosoutenir fale bayebi ke fale aza na étoile bafaux paster na bafaux prophète oyo bazoyambaka na bajournaliste oyo baoyambaka bango bafuti bango mbongo mpona kosali kombo ya fale tala nde toomona bino mo vraiment bondimi pasteur Denis Les asambela mpona concert ya Fally Ipupa ensuite ota bato balobaka déjà ye moko na pasteur Denis Les alobaka aza l'homme de pétage. Comment l'homme de pétage yozobenga ye mosala nzamba solo eloko moko na koyebisa yo nde toza boye na bapaster a faux na oyo ya bavrai na baministère basimbakisi ta baoyo basimbakisi te biso nyonso tokokutana mokolo nzambe akosambisa biso otambolaki ndenge nini ozalaki ndenge nini baloba na bible ba kojuge mutu te. Faut pas juger une personne. Ko juger Denis Les cité, Denis Les azali pasteur, ayo sala musala na ye. Mais musala faut sala ba chrétien, faut sala na ba chrétien. Nzambe te muta ko juger za nzambe. Denis Les a changé, atia maboko ba babika, pesa mabala. Asala ma mebele, muta ko juger c'est l'Éternel. Nga muta ko juger conduite na nga. Eza tata na ngate, maman na ngate, eza baneko na ngate. Il n'y a même pas que moi si on a la robala. Non, nous avons jugé et un Zambé. De un de na tambola, ni to tambola boye, na bi ni na tambola boye. Na bi manandu mbati ali sumbu na yibate, na simbaki cité, na tambola ndenge nzamba lingi. Tozonga na wana la medor, tozonga place wana. Lelo komi Fally. Na kolobaka bongo parce que bo nervanga. Lelo komi Fally. Omoni Markaouz dimension au moins bena mutu. Lelo orchestre na tala lelo a. Fally biso to bet na stade na to teki ba billet mais bino boya sko robeta place ko ba pasteur ebele na nini na parlement na on a parlement la biso na nini na biso wana ba pasteur ebele ba tonisa ba denise ba tonisa ba pasteur ebele ba tonisa ba place ya ofele ata mutatie concert ofele et to na isa appelé aux enfants biso to pe bino ka défi à stade martyr to pe dans le lot on album 7 yoka album bientôt là album na biso bientôt là 7 mais tout le koloba kosala semblaki oyebi ke stade wana ekukani oyebi ke stade wana plein wana yana mise moko te ya lelo merci yana mise moko te ya lelo sangisa ba mise yokanga sangisa tous les mise congolais o ba yemba musique sangisa bango bakotonisa stade yana te nakilelo nalobi na yo actuellement mutana succès Fally ngala lingi orchestre ya jet set balobelaka makambo ya orchestre na bango c'est le défi c'est ça parce que ni yo c'est ça parce que pourquoi parce que yé asina ba finga Fally ba critiquer Fally omona maka na senga olega tebe na bagé ninge faire avec un concert bongo so appeler c'était na mitera na samtala et ça pour ozo finga Fally directement aux enfants mais il y a le dit atina ba finga Fally mais ba bonga ba finga Fally pourquoi ba petso yo bana bano ya salité o so ba bouffe on atina finga Fally pourquoi yé moko maka ou soit solution di bandina yo pas traité c'est bon toi là biso toi là ba tante moni ba wario ba la tante ya répondre parce que to ba itende signe to finga te to sa critique pour les Fally buka stade pour les Fally bête la biso to beta les DG to buka kuna mtabika aji to beta la place il y a 20 000 personnes à Paris salam gaya bango ba beta ngo devoir to pesa congolais ngona to pesa bango devoir yango disque d'or original boye la biso disque d'or au Fally au mnela confirmé première mission congolaise c'est Fally Ipupa to sali 6 albums yana succès 7e album ngo 7 formule wana album o ezobima formule 7 dans la regretter parce que pour moi journaliste na mona qui déjà la télé na ta la boa ba popo ngai d'abord yo kamalende de papa son journaliste fait mon travail mais a touché que le mot mais n'a pas touché Kazafi à la papa à sa boulot et c'est pas un mec qui m'a bien parce que voilà il y a son tombeau à Fally pour la personne nga
na banga mutike yoka nabi azosa musala na ye Célio Scram moi nga na yeba na wongi musique à maison mais Célio là peut exemple ni Célio azali au moins tu vas fier à Kinshasa quand on a 20 ans 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans aomo na ola ta omi bua kama osa kinduma na ye so azumbo masumika kabelo asumi iPhone tout ça tant on a âge moi on bien là moi so on bien à 30 ans 33 ans au lieu d'âge à Yesu libala et Yesu et royauté bozueyete de so tant okoli omo perdre de vie et tant on azalaka na azana iPhone na kabelo c'est là le mwasi ya ndumba de asalaka kindumba na bomwana a organizaka vite asombaka lupangu te oko pasi ndoloba c'est là le mwasi ya ndumba mais tant on va faire lelo nek va faire ça lelo bana ba 20 ans 25 ans ba otambola abo kama ke rotana asala top asala deal mobo ya pese mo 400 mo 300 mais azo organiser mais tant on vient na mwasi nyonso so vient na 30 33 ans o tala ibala o bala sute de sorte yokanga sote parce que ça masumu trop na boko sala kindumbo so ke lokote tant on vient tala mwasi yango wana na opposé exemple bon ban différent na Célio pourquoi parce que moi déjà so vient na 33 ans beaucoup bien à 30 ans 33 ans carrière de commencer là déjà parce que au dans na âge à mutuo ça là de yo venir au sommet du point yo ke ka Dubaï au kani ba photo bien ni balo ke présent c'est mamto parce que tant que moi de ça on a 30 ans vous balo ni oza si vous balo bale acheter le ba au ke l'église le temps que ne quatre église na quatre église faut on ça prière parce qu'on a église à prière on a 33 ans ou 30 ans parce qu'on va nous sans avoir le libala parce qu'on église ça va après son mamote parce qu'on église faut ça à 5 ans na 5 ans comme il y a 38 ans parce qu'on a 5 ans pour kokate ozo ngaba ba continue on nyolo ba de parce que c'est le ba bongo bazalo ba basi ya ndumba c'est là moi si mo beke c'est là asala de avi na wenge azonga ba bongo na sai na wenge ote parce que ba perdre ya vie wana ba perdre la vie wana ba perdre makambo wana nyonso yango siko iye ko sala ibongo et c'est le azali musicien oyo a perdre déjà vie oyo déjà to mo bana dia ko ya mamoite vous comprenez aye fali aleki bango na mbongo yokanga fali aleki na bango na mbongo fali aleki bango na succès fali aleki bango na balbum na mamebeli de c'est le ozolo bana fali aleki na mbongo fali aleki na succès aleki na bana gito aleki na mwasa gito mlana ketchup mani bafana ketchup fali aleki na ba concert ya monde fali aleki na ba contrat c'est le à combien c'est le n'est pas jamais la vie n'a été à Zalelo à ce n'ata contrat moi qui à $500 par mois pas même album mais au balier au casser concert yo kala bisa toana groupe toana beaucoup mais na biso jiseka di masala masala de yo ka jiseka di ma bauti ko boma yo est-ce que bauti ko boma jidoka moko awa bana kalanda bana ya ni bazo kana te bona jidoka na kufati mais yo ye bien moté soki botie sous concert ebeta na kati wana jiseka di ma alobi boy aluka place mususu abeta concert mais imika ndete parce que imike muta kufati jidoka munene na biso ya koma kufati vous en voyez aïe dit à moi ça on dit na fou ya mo mon présent ça il s'abuse que 5000 $, na ya pesa kuna na 50 pour va traiter mini c'est Léo azali c'est Léo côté na mama musique congolaise azali na bani c'est Léo azali mutamangobo on bato ba sexa biso na ba de to vana na ba shaba na ba banda na ba yolo ba garçon na sexa biso mais c'est Léo azali ndenge mona bango à partir de l'autre médecine c'est Léo so en lien comparé na famille avec ta stade bango ta stade na bango avec ta stade programme les appels yemo aigle fali pour baba biso de beaucoup de lié de mobile de stade félicitations na Michael da kota de vous arrêter stade Bukanagi ça scandale et bago pour ça image et félicitations na fali pourquoi félicitations na organisateur tout félicitations na victime félicitations na mission na biso ba basi de joueur ba chef de ba chef de Adjino ba bloquer le ghetto ba tango fort et
prestation na bango tout basali prestation pe na ba sponsor nyonso o basali wana na concert et na fait mingi et merci na yemo Aigle Fally Ipupa merci pe na maman Nana Ketchup félicitations na yo na ba concert toujours na permet na mobile na ye o lelo mobile azo toujours likolo pourquoi mais ça tu betaki ni vendredi na Brazzaville parce que ça qui tellement tombé tellement ya tombé na sayo et basengi remix babi et Fally Ipupa zalana abetama ba concert parce que ouais Brazzaville babetaki lobi na lobi na vendredi quoi Brazzaville babi la meilleure et la sélection message ça na Fally Ipupa le king my king d'Afrique et lycée on les tous les lycéens sur le monde mobimba et Fally Ipupa azafu na Brazzaville kwa beta les 12 nous avons un concert VIP na Lubumbashi les 12 on a concert oh yo ka les 12 on a concert VIP na Lubumbashi zali $100 na $150 après on a tourné le fusu oh yo il y a mérite zali il y a mérite on est là VIP il y a mérite tourner Amérique zali tourner Afrique zali parce que Afrique bana Angola bazo zina Fally Gabon ezo zina Fally Nigeria ezo zina Fally Guinée ezo zina Fally et là ils sont pays Afrique bazo zina Fally parce que les bazans a besoin au monde le miroir ya musique à Congo et numéro 1 merci na banderote au balanda biso moni biso que c'est bon de voir Fally mais là vous messi déjà to pesi faire ego là au pesi innocent on appelle et to pesi bango ba devoir bango avant batina bato na bango na TV basunga Fally bango mo ba leader babuka stade batongisa stade bango mo ba leader bakeni France ba signer contrat beta na parce que beta 20 000 personnes bango moko baya obeta mbali foire babuka foire baya kobeta a chaque club babuka chaque club de voir to pesa bango pe biso ke mesila mutu lele ba nkanga datale bamiso bafinga Fally batika Fally de voir que c'est bango wana pe album na biso aujourd'hui la formule 6 dans le bar bati album pour formule 6 pour le bima pèse à la mission tout et c'est baya soit album na yo li ya Fally na mikomi au moment ba image na tangisi en général na tous les lycées congolais oya robinisa album na yi de Fally pour sa formule 7 qui album le qui a Fally na mi bomana ni poisson et vous en a album mon côté na Congo pe na Afrique et on est album il y a formule 7 ya Fally na pesi ba wario nyonso mbote ya trop merci na ko pesa mbote na pesa ya Youssou Samson nyonso ya monde mobimba pour toujours baza toujours à la tête avec Fally Ipupa Cap la merveille. Merci na ici mot na pena na Convo Star toujours à l'attaque et la piste et dit badia ta monté mais nana bobuka serna na bobuka ça fait une bonne travail félicitations na comme il a fallu pour pas pour la suite badia ta soulé kauka par Suzuki non ça la musala na meta de la méthode c'est la méthode toujours soudée et puis il fallait pour pas la personne mot 50 balolo et ba koko dilasu opéra batutu la personne ba mota to est victime mobimba félicitations toujours dans la première il a fallu et pour pas le cap la merveille la personne mot tout le monde a yi azali aza il y a uzala kaka le futur ministre il y a Oli Moucheni code mondial papa social il n'a pas il fallait coopérer et moi je dis bien que nous avons ça déjà grâce alors ça il y a Oli Moucheni le futur ministre code mondial la personne mot na pesi bongo pe na ngai Guy Basket du Kozaki continent en dehors de Paris la bosse de Guy Basket vient na ngai sur la bien na la piscine yo la personne mot la personne va tout bani na mot exit péchant à blague et Cardozo mille esprit la personne mot les connaissances na pocket artiste comédien a pu faire les papa na et pour ça faire na pocket et pour ça on a ça il a surtout et Karim Yamado usaosa msala kitoko makasi Karim Yamado na mama théâtre oza la maison la bouche autorisée à Fally Ipupa de King soko fini Fally na 10h 5 10h 7 minutes pour vous répondre là parce que muto ali Fally Ipupa zaki pe muto kokana na Fally azaki yaza numéro 1 aza miroir ya musique ya Mitasa yaza le King
et le règne Mago, et Barabio soit Aigle, toujours à l'attaque, tous les warriors, toujours numéro contact plus 243. Là, c'est ça numéro 10. Mais quand on va à bon, quand on va péter dans maman, quand on va aller à la fin, on va aller à la fin. C'est fait à Tatani. Et alors, petit mot, porte-parole, plus 243, 976, 46, 31, 76. Plus 243, 976, 31, 77. Au Bénin, boss Roby, RM, boss Assolo, la personne beauté et la personne merci à l'espace en tour, parce que vous allez, on a besoin de la whisky, bière, la chambre du topo, soit on a besoin de la bouée, ah ouais, ça ramasse dans la DJ Monde, la personne beauté, DJ Abo, DJ Viris, DJ Mboma, et DJ MC Bon, boss, bienvenue dans les fourmis, on a personne beauté, parce que la soirée, on va aller de chez lui. Na lengi tulukana mo pepele merci yo yamayunga merci na batu balinga la medo tout ce qu'on a entendu tourner en de Paris maman Mokonzi maman Janine Ngambe maman Janine Ngambe asala aller retour 40 ans na mikili ya kabaka de mwana poto ya tongo maman Janine Ngambe na famille mobimba Ngambe na pesi no bambota to auto za la zongaki na pesi bambote ya Mimi Chike par maman présidente na pesi mbote tabu fat na pesi mbote batu tu balinga la medor na linga demi tokos aigle ya la balle la medor sans libanga ya lia na banga ya tabu sécurité ya bawarion alia na mabanga maman merci na batu de la piste de feu de choix la de début sur la terre merci na yo maman Vicky Sifa la grande chérie merci na yo parce que la kaboma couché de chez na Isaac Moussibi merci na Fabrice ya Bambala merci na Divine de Force na ebi pour la sécurité pour la biso vraiment ba donner na biso mien vraiment ba oba vivre vraiment chance sur la biso dans moment oyo na petit nous vraiment ba merci et puis na biso nous va bo s'abonner oh non s'abonner et à s'abonner vraiment massivement pour bo sanité bon non fait caméraman on appelle ça des jours merci parce que là où ça on a vraiment réussi c'est merci à l'espace de Koko na Yolo café là ba yamba qui fait vraiment des actes vraiment donc à l'aise donc très à l'aise nous ça les missions la dispo de vraiment à l'aise à tout à la prochaine